Bonjour Bandeko Balandi Yokani Télévision, merci énormément, merci. Et belé na ba réaction na bino nyo so bosala ki biso prochainement na ba vidéo to tela ki bino en ligne toujours bosala biso ba réaction na bino to sengi bino merci mingi et simbi biso na motema koyeba ete bosala ke belé ko na biso pe bosala biso ba remarque na ba suggestion na bino et sunga biso ba critique na bino nde sala que biso to kende lisu liboso to ko boya ngote ya malamu to pe ya mabe vraiment nzambe aspambola ba o nyoso balinga biso balinga biso te zorata moi 5 minutes to 2 minutes royo grabiso je crois que kokoma no peka amoureux na biso parce que choix ko zalate choix ezalaka na karate on linga na biso pour biso to linga na biso yo to linga biso te. Vraiment, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Abonnez-vous, j'insiste, abonnez-vous parce que vous allez des suites dans le programme ni vous allez améliorer à chaque fois. Ceux qui peuvent côté, vous écoutez moi quoi, yebisa biso to yeba robongisa yango, to kozanga te na yeba ko améliorer misala auto ça la rabino. Lisusu pona ba bazali déjà ba abonner na biso inconditionnel na sengi bino merci mingi parce que vous allez ko prouver biso ya solo que tozali ba oyo bozali ba oyo bopona biso sans condition, sans bongo, sans eloko, mais bondima biso. Bondima pe bo accepter biso na ba vie na bino pe bosunga biso ndamba mona bino po ba oni se ba soutenir biso lo ba content jouer, lo ko ba episi sokola, lo ko la ba ebele na pesi bino mbote mingi. Na yeli sous lelo ko sala mo analyse moko par rapport à ba fait boyebi que to sala ba analyse par rapport à ba fait we lekana na mboka na biso ya kili ya ndenge na ndenge ya mbutu. Kasi lelo na ye ya solo, kosala analyse sur un fait qui m'a beaucoup choqué. Beaucoup choqué. Choqué pourquoi? Maman na papa bakutani baboti bana babandi ko fanda. Pona bango bana wana bazali bénédiction pona bango. Pona parents azali capable ya ko payer sa même vie, donner sa vie pour ses enfants. Une maman est capable de tout pour ses enfants. Un papa responsable, une maman responsable est capable de tout pour ses enfants. Elle peut même donner sa vie à la place de ses enfants. On l'a vu dans ma cambe belé. Au moment la maman Moussousou, à Botiba, Nazota la queue. Mon bal a coufina qui ne se remarier. Est-ce que vous vivre heureux? Est-ce que vous allez bien na di balo na qui ne kota mi balé? Pona yango a sacrifié sentiment na yeba pour sa nyoso da ye nzoto même si elle était encore jeune a sacrifier pour alingi nanu éducation moi anaïza malamu papa pe responsable mususu to mona basala yango na tuni phénomène moko kindoki bandi lelo kindoki ezalate na tanga bakoko na biso na tanga ba parents na biso kindoki ezalaka te ezalaka nango certes kindoki ezali bandoki bazalaka mais ya oya Kinshasa et comme ndenge mususu ya oya Afrique échanger forme et comme na ndenge bien te il y a ceux de ce pasteur qui détruisent des familles na makambo kanga batu kindoki wana bazo kose la bana batu makambu po likambo lobezate prophétie ya malonga ko pesa ezate bazui mwana baboke na nzela akomi shege na yo pe ozaki omemaki mwana 9 mois. Ceux qui prennent un souci à moi, à venir, n'est pas bien. Obi ceux qui ba comme obi ceux qui comme que non, au moins muto na zarandoki. Oko ba pena ba tendance ko lotari na bandoto parce que influencer penser na yo. Tant ba yebi su yango bandotungisa yo. Obandoni ngoyeba qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ndenge ni fois zalandoki. Tant ozo lukope sa forme, on ngoyeba, on ngo comprendre. C'est là où comme c'est le spirituel. Yo tellement ça no peu faible spirituellement. Ndeko telo makamusus. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, ce que ça me l'a rappelé à solo. Moutoroyo yebisa ote ke mutandoki. Moutoroyo bisote. Yo moko na Saint-Esprit etondi na kati na yo. Oko comprendre que muto azandoki. Oko comprendre o aza malamu ponanga. Wa bien te. Parce que Dieu révèle toujours à ses enfants ce qui est caché. Nzamba révèle kayango. Si vraiment tu pries et que tu crois vraiment que ta foi eza foi ya solo. Foi di ngombe te le bi nango pasteur Dalo. Mais foi di na bonzambe. Okomona makambo avant même que quoi que ce soit et comment. Il y a quelques jours dans l'autre moko, Dieu me montre clairement la personne, clairement. Nazo kende vers place moko boye na memi sani nanga mapa. La personne est venue pour m'aider na sani wana ya mapa. Tobani ko discuter c'était tiranga mona mema bisinga te tikanga memela o tobani ko kende komi kota pompage. Bizarrement nazo bateni ne meminga côté wana.
to komi côté à pompage mapa na ngezaki na sani katikati ya sani ezaki ba mapa milai na ba mapa ba boule. Du coup to kuta na mutu moko ya yebani na ye pendant que ya memeli ngai bassin soi-disant m'aider. Nazui na se ndoto wana tanga kuta ina mutu wana balobi keza maman na ye. Nenga présenter nga bi keza maman na ye. Maman na ye pas zaki na moi sani moko mapa mais zaki sani moko mapa ya mukie. Akomo lukazo mapa na ngati na kati ya mapa na ye. Parce que mapa na ye mususu wa mukie wana ezalaki pena mai na kati. Ezwaki soki mai soki ni. To komi ko sala discussion c'est jamais brozo mapa na ngai te bo changer mapa na ngai te parce que mapa na ngai oyo fona servir ngo bapa ya na ngai. To banda discussion wana na ndoto je vous précise. Na muto na obeta lisoni. Yena maman na ye balingi bazwa sani na ngai ya mapa. Na discussion wana to kati que na botolisa ni na ngai ya mapa. Albi bon ça va to tiki kasi. Tango batiki mais déjà ba changer ki ngali pa moko ya boule et komi moi mai. Na l'amour qui boezaki déjà 8 heures. J'ai commencé à me poser des questions. Nabi Seigneur, je sais que tu parles. Nabi Kenzamba lobara na ba manière na ebelé. Mais yebi sanga indoto na lote za kisinini parce que la personne je la connais très bien. Sa maman je l'ai jamais vue, mais na yebi mutu wana bien. Siko qu'est-ce que je dois faire? Na bani ko sambela na lukana na comprendre ngo na beteli leki nanga mususu na ndaku, na beteli camarade tozala na ye ayebi singa lobi ah Mireille sambela nanu peut-être que message moko lingeleka. Na vanditi na sambeli na bisi nzambe na bina telemelika nyonso bazali ko sala comme projet contre ngai. 3 jours après, la personne là accueilli place moko boye ko betali solo na ngai na ndenge ya bien te pona service au barandara ngai wana ekatana. J'ai compris que ce service-là, c'était le bassin de pain que j'étais en train de vouloir ne pas donner. Et ça qui quand même fissure, ça qui quand même faille. Exactement. Relation, on a payé moi faille, ils moi fissure. Mais les réparateurs de brèche à Zalaka, on a parce que yé à Zalaka oyo et bungi ya pesi yo mususu. Porte mususu e kangami mususu afongoli po Zalaka na nzambe. Na ndenge na ye ya bonzambe na luka ke loko te na lettre singa na loketo te, c'est par rapport à mon travail que je vis. Par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à ya ndenge na Zalaka. Nzambe mo ka Zalaka fongola ba porte soki mususu e kangami, je ne m'inquiète pas. Nde na ye ko fana na komi komi tu na ndenge ni ne salama ke sala mabongo. Tango likamwana salami ndena comme organiser ah non c'est vrai j'avais rêvé déjà de cela 3 jours nzambe si apesa ki ngai maloba wana na butu ko tout na tongo parce que je venais de me réveiller il était 8h23 donc wana nzambe si signalaki ngai keba apesi ngai signal que eloko boye ko ya na nzela boye keba nango donc ce qu'on s'appelle mona nzambe ya solo okoyeba ko comprendre que Nzamba ko pesaka yo ba signaux avant que quelque chose n'arrive. Yo zora attendre yo obuka mabolongo ko mona que avant que quoi que ce soit n'arrive. Nzamba ko bana ko pesaka yo. Ando pesaka yo ba signaux, aro bana lakisaka yo ndo lobela yo na ba manière ebelé. Ninga bana lobela ba pharaon, ninga bana lobela ba te belé. Siko luka ne muta ko interpréter le rêve na comme il se doit. Mais ce qui se passe dans des églises d'aujourd'hui là, bana nyonso bakoma bandoki. Bana soka mwana soka zaka na mwa kinzunzu moko makasi bakokanga endoki. Bana na benga bango na balu benga bakala bakana. Donc bana mongo baza misuga eleka ye. Mwana mongo za nzunzu alobaka clair et tout ça là. Aza nécessaire forcément pas ndoki te. Eza ndenge ya mwana bana bazaka ndenge na ba musa za éveiller makasi. Musa za timide, musa za moyen ainsi de suite. Et c'est pas dit que ceux qui m'ont éveillé, misupaya payanda zaka ndoki. Non, il y a même ces enfants comme ça qui sont très intelligents, surdoués. Intelligence na yemutezo sala ye azala très éveillé na maramususu. Mais yango te ko tinda yo o qualifier to o taxer mona wana de ndoki. Na leki wana na ye place o na ko masiko. Parents tant azobota mona na yebi ke mona na ye wana azali force na ye azali bénédiction na ye azali fierté na ye pona lobby pona lelo pona jamais. Ba couple bana bana te ba retour na bango ba yosende ni ba souffraka sans bana siko yo boti pena bana na yo ba koliti ba komi na âge moko boye oboma bango te ba komi mikolo bana wana ba ke na église moko ba yebisi bango ke maman na bango azandoki bana wana en leur disant que leur maman était sorcière bazui ya solo maman na bango bazui ndaku ne ba tiango moto bakangi maman na ba bwaki na kati ya ndako akufa kuna zika eza crime contre l'humanité ba voisin faut pas porter ba tona plainte kelimboma tjelanga batu image mwana ndambo ba mona bongo sima nango
Bonjour, peuple africain. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué ce matin. Une mère brûlée par ses enfants. Tout simplement parce que le pasteur a déclaré que leur maman, elle est sorcière. Je vous invite tous à regarder la vidéo d'abord. Même si ta mère, elle est sorcière, il est écrit dans la Bible que ton père et ta mère sont tes dieux sur cette terre. Surtout ta mère, elle t'a porté 9 mois dans le ventre. Elle t'a mis au monde. Étant bébé, tu as fait une guerre. Tu pisses sur toi, tu chies sur toi. Cette dame-là nettoie, tu as tout déchiré ses pagnes. Aujourd'hui, tu abandonnes ta mère, tu te confies à un bâtard, un bandit dans la rue. Il s'est fait appeler pasteur. Et cet homme-là déclare que ta mère, elle est sorcière. Tu prends ta maman, tu la jettes dans le feu, tu brûles ta mère. Pourtant, lui, le pasteur même là, sa mère là-bas, il prend votre argent pour aller nourrir sa mère. Voilà, l'Afrique est devenue vraiment berceau de souffrance. Partagez cette vidéo-là. N'oubliez pas, abonnez-vous sur ma page. Merci beaucoup, Kelly, na retour. Merci na élément au PCB Sikoyo. Natikali sans dire quoi que ce soit, je commence maintenant à me poser des questions. Si c'était moi la maman qui est à la place, il y a maman. Si c'était moi et que mes enfants me faisaient ce que cette maman-là a subi auprès de ses enfants, ses propres enfants, ceux qui 5 bananaï, basangani ensemble. Parce qu'un pasteur les a dit que leur maman était sorcière. Bafongolinda kunaye batie moto. Parce qu'elle est devenue vieille, elle n'a plus la force de fuir. Botumbi maman nabino. Ata kwazala kindoki. Ça c'est quel acte de barbarie comme ça là. On va voir même en Europe, j'ai vu des images oyo. Moi na mokazo finga maman la maman était en train de pleurer. Maman zo tuna vraiment ngai bima na ndaku nanga ozandoki, bima na ndaku nanga. La maman est en train de pleurer en larmes. Alors c'est un merci. Merci na makambozo salangai merci. Je sais. Obi kimpaka. Ba tu ba changera même ba comportement na bango. To comme abisoni so bampakat. Ne t'en fais pas, été le matin. Yo tika la jeune te. Yo poko nuna. Heureusement la force ya koloba. Heureusement la force ya se défendre na maramususu. Comment les enfants d'une mère peuvent prendre leur maman ba tumbaye ya kotala parce que pasteur moka ebisi bon ki maman nazandoki. Si seulement si vous priez. Bon délivrer maman abino. Ce qui y a solo bozana molimo ya nzambe ya solo na kati na bino. Parce que molimo wana ko bima pa na ye ko ti pe pa mwana oyo boti. Et bien na kati ya maman na bino ko ti pe pa mwana oyo boti. N'est-ce pas que la Bible nous dit d'aimer nos ennemis? Ce qui a réellement maman na wazandoki. Procédure est simple. Yo kolo na kati ya mabondeli. Yo kolisa ko sambela. Yo kolisa présence ya nzambe. Yo kolisa parce que yende mutako kima yo avant yo kima ye. Ngana koma ko kama bato ba biso ba chrétien lelo ole ndokinda kima biso biso ndokoma ko kene ko kima bandoki. Yonde mutozo ndoki o tumba ye. On t'a dit que c'était pas le corps, c'était pas physique, c'était spirituel. Voilà même pourquoi yozo ko mona était il fallait pasteur nda mona ye parce que tu n'as même pas l'esprit de comprendre que maman na yo azaki ndoki. Tu n'as même pas le niveau de prier jusqu'au niveau de dévoiler les histoires cachées. Une maman qui a souffert pour toi. Nous avons dit que, surtout en Afrique, il y a de ces mamans qui donnent de tout de leur vie, de leur existence, pour que leurs enfants deviennent enfants. Aye batako koma na mwa kotanga. Yo komi mutu le maman no kangi endoki. On le voit à répétition. Tozo monango batongo midi poko na ba famille na biso na ba mulé na biso. Si on a tout ni na ba pas français ba maman bandoki bazala te. Pas américain, maman bandoki bazala te. Bana bandoki bazala te. Hein? Pas na biso de to est tellement élevé. Na mona ka mundelo ka maman na koma koko. Akena ko yamba ya zala kana ye bavanda kana ye. Si la sorcellerie existe même chez eux. Mais ndenge nini bolingo leki tellement makasi que même ndoki akoko agir te. Oye bien ngote. Quand tu haïs
un sorcier, c'est là où tu lui donnes même la porte. Parce que sans élément ya diable zati a réagir te. Donc il m'a ça témoignage. Fille m'a zo loba lobi nalia ba te belé mais na ko lia papa na ngai te parce que il a tellement de l'amour pour moi. Ba tu ndenge habité. Biso to ya ko pesa ba biloko o pesa o kanda et bébé so yininga na ko yina wana na na force ko salela yo. Mais l'amour abi l'amour brille tellement que tu vas repousser na pembeni na ngote. Mais tout ça là nous sérieux. Depuis un moment, kaka ba africain, j'ai connu une maman oyo, azaki na banana ye na mobali na ye, aboti banana ye 4. Mobali na ye akufi, la maman a refusé de se remarier, elle est restée comme ça là, à Bokoli banana ti batangi ba université, a tekra makala ba kwanga ba mika tout sauf le roté. Banana ba komi batu. Français tale belé na mon Europe ba kenaki campus. Maman ba ngai bi français ta. Ba komi ko kanga maman na ndoki. Ba ko sa na église moko X o boye bi na Kinshasa oyo. Ba bisi ba onke maman na bango baza na ba lien famille, moyen, méchant de trucs. Ba garçon wana na ba tantine wana mi balé, ba tia maman na bango libanda. Cette maman elle est partie. Ah non, que Dieu nous aide. Maman n'a pas eu kobenga pas bandeko na ye, abia okepa mutute. Parce que quand elle souffrait, bandeko na ye bazala kita ando kemba zo boko la bana bandeko ne bazala kité, aroza la charge pour ndeko na ye morote. Wa ko ndozoka ya sokola kaye, asunga kaye. Batika ye na nzela kufa. Ba maman légionnaire, ba ye ko senga ye pardon, to zoyo, to kenu na église, to chabi jamais. Abana ko vanda kaka na coin ya ndaku na coin. Omoni ndaku ni na coin wana ndi abanda ovanda. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Akufa di bosso ya parcelle na ye o banana ba boya ya kota parce que ba supposé que maman ba zan de akolisi bango atangisi bango université donc tant bando que classe bozo que na université ya zo futa mbongo ya pasi yo bando que teka asomba te lamba na la tate alukata mobali yo bala yete azio nga sacrifier ngo pona opesa bidon et puis vous décidez de mettre cette personne là dehors, vous dites que andoki est-ce que ko sambelo bi bo sambela za ndeni. Parce que si réellement moi j'ai pris, je dois comprendre ndokiaza nani, ndengeni ni procédure ni na rotambola naï, ndengeni na rozala naï. Cette maman là a trouvé la mort devant sa parcelle bandindi asala kakakawana avandarawana batu bakabola kayeba mbongo alabi akokende place moroté parce que ndak wona des places ya banda ofanda jusqu'à ce que mukomususu mbule zo betele wana et tout ça là fragile qu'elle était devenue parce que comment qu'il était âgé a koufi. C'est après des années, des banana ba yeko zo conscience, ba komo luka, ba ke nesinga bandeko maman na bango pardon. Boye bisanga vina bango za mundo kya kufaki, mais vina bango ebonga pekate. Koute koma susu pire. Parce que maman na chaque jour ndola ke la bango so bazo lekala liboso na. Vina bango koma pire qu'avant. Ndeko mwasi ndeko mobali. Sosola tango sala makamu. Tant que poser ba acte aux maman aboti yo pour comme impaka na makati ya okima mbango te yo église ebiso kazandoki o pelisi moto na ndaku aux maman na ke ko tumba na kati parce que pasteur ayebisi bino ke muta okanga bino. Je crois que nenga tumba mi bongo vi na bino fe bonga. Il faut que président de la République, beaucoup ministre, beaucoup poste beaucoup DG ba entreprise parce que si ça se fait pas comme ça, c'est que vous n'avez rien foutu. S'il faut que vous vous levez le matin pour aller souffrir encore travailler, c'est que vous allez l'oroter. C'est que ce qu'il vous fallait, c'était plutôt bosser dur pour arriver à devenir des grandes personnes ou de personnes. Il y a ceux qui sont ceux qui riches. Mais ceux qui botumbiye, si maman na bino et que rien n'a changé. Donc c'est de la foutaise, vous n'avez rien foutu quoi. Donc je crois que du moment où vous brûlez cette femme vive, automatiquement il faut benga bino na musala place bokota nini na bino ba CV na bino ba nommer bino mbala moko ba DG moko na bino comme président de la République comme ça famille na bino bonga comme c'était elle qui était en train d'empêcher yé moko na ndenga vandi ona pa boko la bino elle a souffert combien de fois akanga na nindoki soki papa na bino akufa ki ya tikala ki pa boko la bino. Yémoko en se battant matin, midi, soir, s'est réveillé le matin, aller chercher la vie.
yebisa ngai aganga nani ndoki parce que fallait pas kanga mutu moko ndoki ou asala ki vie na ye comme na stade wana ya ko boko la bino avec trop de difficultés comme ça. Elle n'a pas fait ça. Mais vous, à votre tour, vous vous permettez d'aller prendre cette dame, yako memaye, tibo bomaye, oh ya pesio bomoy. Tu sais combien de mamans ont avorté? Boyebi bang. Donc il y a bien que tu fasses on a 3 ans, on a 2 ans. Parce que tu n'as pas de force, tu dépends complètement d'elle. Ou se dépendre complètement naïe. Aura relié ce qui a pessioté. Relié wapi. Ce qu'on a une année. Et que maman n'a le bic et revend dans la rosani. Nani mutawa ko mona ke yo vana kinzala atoba nyo ganga ti lobi so rolobani tu n'auras rien à dire mais tu te permets avec tout l'amour j'essaie de réfléchir sur l'amour que j'ai pour ma mère. Que pour l'amour que j'ai pour ma mère j'ai du mal à comprendre ça, j'ai du mal à croire à ça. Et je crois que ce Dieu qui est rempli de bonté, c'est Dieu qui nous accepte avec tous nos péchés. Il relève avec amour et douceur. Je crois qu'avec l'amour que je porte pour ma mère, si seulement si aujourd'hui, il faut ce n'est pas par rapport au témoignage de qui que ce soit. Parce que nous avons une exclusivité à pasteur. Jamais. Une exclusivité à Moutouté. Donc du moment où Azandoki, je me mettrai à prier jusqu'à ce que Dieu me dise quelque chose. Ce qui n'a pas matangomba pour que Luka libala, ce n'a pas matangomba pour que Luka musala, ce n'a pas matangomba pour que Nzama pesa ngai réponse. Il y a quoi que ce soit dans ma vie, je peux aussi monter pour aller demander à Dieu réellement, Seigneur, est-ce que ma mère c'est une sorcière? Et je suis sûr que ce Dieu qui répond aux prières va répondre. Et ce Raïbisinga Gazandoki, je crois qu'avec l'amour que je porte pour elle, j'aurai le temps de le relever avec amour et douceur pour permettre à ce que qu'il n'ait pas trop de casse aussi parce qu'on a l'ingaraï na rebonde la nanu pona la première des choses et la deuxième des choses na solo la na lokola moto ce qui est quitté d'être changer d'étape mais je ne vais jamais brûler ma mère vive parce que quelque part encore la Bible, cette même Bible te tient encore en te disant que honore ton père et ta mère et tu vivras longtemps. Est-ce que passage on a la Bible au kata papier non? Ça, ce n'est pas honorer ton père et ta mère. Donc, vous ne vivrez pas longtemps parce que quelque part, cette mère-là, c'est une sorcière. Mais il y a aussi qu'on honorer les paroles et la Bible. Parce que toi, si tu es un sorcier, vous êtes des sorciers parce que vous n'avez pas honoré la parole de celui qui vous a créé. Qui a créé et votre mère et vous. Donc, quelque part, vous obéissez à l'encontre de la parole de Dieu. Donc, tu ne vivras pas longtemps. Pour vivre longtemps, vraiment, que la colère de Dieu s'abatte sur vous. Que la colère de Dieu s'abatte sur vous. C'est, je suis resté sidéré sans mots, je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore dire, mais que Dieu nous aide. Il y a solo, kosambela ya Congo, il y a Afrique, il y a kosambela ya solo, il y a kosambela oye kosunga, il y a kosambela ko biso liboso, il y a kosambela faire changer ma cam. Surtout que les autres comme que mona, ba pasteur ba mo les ba télévision ko yebisa biso que ba kena ko lia mbongo ya X ya Y pour na que ba sala mango ba konga sala. Dans quelque part, le pasteur est responsable. Il n'y a pas si au peuple congolais au monde. Parce que les gens pour le bâtiment de vote quelconque, parce que les gens fan na bango, parce que les gens adeptes na bango, membres de l'église na bango, aveugle, ils ont discernement, ils ont comprendre. Fais-moi signe. Les loyaux, pour induire mboka mobilité une nation il y a bêtise parce que bino besoin mbongo. Si il y a solo bazar, après une personne comme ça va venir te dire que non, ton fils est sorcier, ta mère est sorcière, au tumbier. Parce que toi, Dieu ne te parle pas. Parce que Dieu a des exclusivités à Batumoroboy. Si tu veux chercher Dieu, quitte penza na ma bolongo na yo, bondela solo, Dieu se laisse voir à tous ceux qui le cherchent. Verset biblique on est bien noté. Dieu se laisse voir à tous ceux qui le cherchent. Soko lukinza mena solo a romoni sa maipa na yo. Balobi te place là, Dieu se laisse voir aux serviteurs de Dieu. Non. Il y a beaucoup sur Kinshasa, il y a beaucoup en Afrique qui ne sont pas appelés par Dieu. Ça l'appelle l'église, ça l'appelle plein. Mais ça n'a rien appelé. Abungisi milimo ya batu et tout le coup bakota dali fait le likolo naï. Donc comprenez que bo bondela,
bosambela bozana discernement pour na bokota na kati ya bêtise te soki discernement ezali ya solo soki molimo na nzambe eza vraiment na kati na yo ekolakisa yo papa mama leki noko mama kulutu camarade nani azandoki nani azali yango te na ndenge ya solo. Je crois que je vais m'arrêter par là et je suis très choqué et très énervé, révolté en même temps. Webi ketan on a silicate comme ramoneti caméra koya mais elle est non silicate pour Moussa les années belé. Ndamba mon papa mbola bino, merci beaucoup pour tous ceux qui veulent nous soutenir. Tous on a besoin il y a ba biloko belé sur notre studio. To boromo na ngala mingité, tous on a besoin ya ba kiti, tous on a besoin biloko belé pour la studio na biso. Pour ceux qui veulent nous soutenir, numéro na biso affiché na C wala sur bengi biso tropé ça ba procédure ou bien au lekani na ba live na biso to mo banda ba live na biso 23h. Il y a heure de Kinshasa. Au lekani wana na super chat. Au bois qu'elle émission moi quelque chose. Et ça on a n'engé ya mabete na n'engé ya bien qu'à soutenir musala oyo parce que au linga romo na biso to zala na bino to zo sala musala na biso malem mais pe boro mona et sika nini to yeba ko affecter ba mbongo wana ndenge to sala musala na biso ndeni ko koba. Pour na ba oyo nyonso bazali ba serviteur de Dieu, ba chanteur ainsi de suite. Toza na besoin na bino bobenga biso parce que déjà to zongi sur la télévision, toza sur internet, toza pe na télévision. Donc au bengi biso, to zuyo, to sali émission au romona kalamine te bozo na ba émission na ba frère, na ba sœur, na ba pasteur ezongeli lisusu na esika nango parce que musala na biso ezongeli lisusu nzamba mona bino. Merci Kelimbo manasima ya caméra, merci Francine Ngalula pene parce que Kalaming était père oleka awa liboso na bino pona apesa bino basango. Merci beaucoup na KBS Promo Bimba pona musala kitoko bozali ko sala merci na baoni so basimbaka pe basoutenir biso nzamba mona bino nde tokutani mikolo mikoya na banalise pe na mi ba émission mosusu. Bye bye.